mwasi akenda kotonga mobali ne libanda, mobali pe akenda kosasa mwasi ne libanda. Botala niveau te. Donc omoni yo mama chovanda na ndako nawo cholata bilamba no tie maquillage no tambo na barabara kasi bato baomona mwasi nzoka bato baomona bango ka mutu bayo ko kuta msuma ma ayebi na ye ayebi na ye o mbali na loba libanda pona iti yo pe papa cholata bilamba no wana o ngai nde sapologie chotambola libanda omimona yo nde grand prêtre nzoka batalaka yo balisa mutu badima we ayebi na ye te o mwasi na ya lobaka mpona libanda. Botela niveau botela niveau bozo ko se déshabiller yo pena mama o déshabilla na o papa ali déjà déshabilla ye ti papa tambola kanzaka na bilamba nzoka na bilamba te ay baza pena donc bolumbu maman aussi au déshabilla papa aussi au déshabilla maman comment yo mwasi na yo moko oyo yo moko bana na mbongo okenda ko tonge libanda yo mama mobali na yo moko moto lingaka ye bisika bolingana ka biso tozalaka te oyela biso ka ye to ndima ye po yo moto yaki na ye okenda ko tonge libanda en sens je comprends aussi que où va le monde. Peuple congolais, moi je comprends pas où va le monde. Tout changer. Ah oui, il était à main libre. Faut tout changer penza. Oh, si vous tirez mon place au vendre à peine maman fandi au sasa jona yo. Au beta lisola jona ba ne bandeliti na suka. Na yo na ba camarade no pesa mobali no kombo. Yo moko yebi kombo pesa papa na ba master na yo. Bozaka na kombo mo bobenga ngai. So akomeno kan ata bobeta kombo wana bobeta biso na ye moko afandi wana bobeta biso na ye na kombo yo na ba master no bopesa ye atika pe comprendre que pesa code en essence yo mama osali code moko boye na ba master na yo po botonga mobali nawo yo papa osala code moko na ba master na yo po tonga mwasi na yo ou bien na famille na yo po otonga mwasi na yo en essence te bandeko. Bonjour à tous. Le lot est ici pour que la souris sont liés à la couple. Ma maman et papa te canissent bien les sous mais le lot est pour la souris sont liés à la couple. Et quand on a ils ont les kelanga comme vraiment pour kamusanga. Bandeko. Bible dit 1 plus 1 égale à 1. Moi ce qu'on va tomber sangani bolingani 1 plus 1 égale à 1. Yo na mobali no boko meloko mobali na una yo boko mi eloko moko na lekyo alandi na yaya oyo landi na mwana oyo boti oza de yo na ye tegala de na mama abio na papa abino yo na bango tegala de mais yo na mobali no etegala 1 gamba lobi yo na mobali na yo etegala 1 siko bandeko pona nini to komisi couple le kwa guerre to komi pena ba adversaire na kati ya ba couple na biso pona nini bandeko na ngai Bible ezoloba deux personnes bakoko kotambola ensemble te so bayokani te so boyokani te malamu boka bwana omonaka moninga na mosika en bonne santé ye pa monaka yo na mosika en bonne santé surtout que soki boza susu na bana wana baza na besoin bino mibale to conseiller bato bakabwana te mais ceux qui ont simbaté Bible ezoloba ke deux personnes bakoko kotambola ensemble te so bayokani te bino bozoyokana te c'est pourquoi vous continuez ko s'assembler pourquoi vous continuez ko tambola ensemble zo siko couple bovanda mwasi na mobali ndako moko tala niveau ya kisongi ya ba couple mwasi akenda kotonga mobali ne libanda mobali pe akenda kosasa mwasi ne libanda botala niveau te. Donc omoni yo mama chovanda na ndako nawo cholata bilamba no tie maquillage no tambo na barabara kasi bato baomona mwasi nzoka bato baomona bango ka mutu bayo ko kuta msuma ma ayebi na ye o mbali na loba libanda pona iti yo pe papa cholata bilamba no wana o ngai nde sapologie
totambola libanda omimona yo nde grand prêtre nzoka batalaka yo banisa mutu badiema we ayebi na ye te omwasi na ye alobaka mpona ye libanda botala niveau botala niveau bozokose déshabiller yo mpena mama odéshabilla na o papa adi deja odéshabilla ye ti papa tambolaka nzaka na bilamba nzoka ye na bilamba te aza mpena donc bolumbu maman aussi odéshabilla papa aussi odéshabilla mama comment yo mwasi na yo moko oyo yo moko bana na mbongo okenda kotonge libanda yo mama mobali na yo moko moto lingaka ye bisika bolinganaka biso tozalaka te oyela biso ka ye tondima ye po yo moto yaki na ye okenda kotonge libanda ena sens obenga nazo comprendre aussi que où va le monde. Peuple congolais, moi je comprends pas où va le monde. Tout changer. Ah oui, il était à main libre. Faut tout changer penza. Oh, si vous tirez mon place au vendre à peine maman fandi au sasa jona yo. Au beta li sola jona au bani bandeliti na suka. Na yo na ba camarade no pesa mobali no kombo. Yo moko yebi kombo pesa papa na ba master na yo. Bozaka na kombo mo bobenga ngai. So a komelo kan ata bobeta kombo wana bobeta biso na ye moko afandi wana bobeta biso na ye na kombo yo na ba master no bopesa ye atika pe ko comprendre que pesa code yene sens yo mama osali code moko boye na ba master na yo po botonga mobali nawo yo papa osala code moko na ba master na yo po tonga mwasi na yo ou bien na famille na yo po otonga mwasi na yo yene sens te bandeko siko libala ngo bovandeli na ndako nde bovanda wana wapa tena tuni bino wapa te bosa semblant bandeko botika semblant bandeko totika semblant bato mibale bakoko tambola ensemble te so bayokani te so boyokani gloire à Dieu botambola ensemble mais so boyokani te botika totika ko sa semblant ba mo bino ba photo na ba Facebook bino ane papa pembe na mama na ba fete bino maye bozanga te botempe na couple pe na piste bino wana rumba penza kaka bino wana na bolingo nyonso na kata ya piste nzoka en réalité nzamba linga ba hypocrite bandeko nanga nzamba linga ba hypocrite nzambe penza aboya ba hypocrite alobi ko za la chaud ou froid mais so za tiède nzamba vomir yo so za tiède nzamba ko vomir yo bandeko ba mama to ba papa na biso to tika ko bomana eloko eleki dialogue na couple ezati eloko eleki confiance na couple ezati eloko eleki complicité na kati ya couple ezati papa omoni mwasi na likambo benga ye sola ye papa sola mwasi na yo mwasi na wa solula yo solula ye bovandi pena bo développer vie na bino bovandi bo développer ba faute o moko na moko azomone pa muninga botie ba point sur les i muta linga te tant bolobi bo sisi na sima mukongo vanda lobi ate mbali na ngaki na raison te mwasi na ngaki na raison et comme yo que je soki tonga mwasi no pa mutu to oketonga mobali no pa mutu échanger l'autre po mutu oketonga wana ayebi na ite ko ke no kotonga ye donc makambo yo zo reprocher oyo kende ko tonga ye wana ya kotikala ko yeba nango te ako changer kana ye pete po yebi ne pe yango te c'est comment ko sanuel l'autre ozozo ka nde ndaku na yo ndo bimisa libanda ke bato na pesa okenda ko tonga mwasi na bato na pesa okenda ko tonga mobali na yo tango kenda si batikala ko seka yo te oyeba ate na yebisi yo lelo soko yeba te na yebisi yo lelo ndako oyo kenda ko tonga mwasi na yo ndako oyo kenda ko tonga mobali na yo tango bima ko kei batikala ko seka yo soko za mwasi babengi yo mwasi azoba soko za mobali babengi yo mobali ya zoba bandeko to changer linga mwasi na bolingwa solo linga mobali na bolingwa solo likambo ezali bovandi bosolo liango muta kopesa bino solution ko le kabino mi baye na kati ya couple na bino azate et puis botoye ba pe biso que troisième personne na couple azalate troisième personne na couple azalate troisième personne aya rapona obebisa bandeko to zala mayele to changer to ye bandenge ni to kovandela siko yo papa
au sepela tende maman la taka t-shirt wana moni t-shirt wana oba koma j'aime Jésus t-shirt oba koma j'aime Jésus yango la mukanga nango yango vandaka nango yango lala nango nali puta wana kaka bando la mukaki nango tibutu yango ka ozana yo mo pe moi si ozumi mona te ki eza ezo gêner yo mo ozumi mona te sikoyo à part yo moi so mi mona te yo papa o sepela bongo te o sepela tende moi so na vandaka bongo mais pour la nino oyebisite yebisa ekinga na sepela boye tenga na sepela so la muki moi jean moi crayon moi fond de teint yebisa moi sina yo osoko yebisite mutu musa ko yebisa ye azate te yo préférons que no ko tonga ye OK beta lisolo pa ba camarade na yo OK no beta lisolo pa ba famille na yo OK et moi sont tous salité na comprendre te fion sali ou na comprendre que moi c'est na salito wat faut mona bakali ba lingerie na sale ala mukaka na t-shirt wana mukaka liputa wana tibutu na yemona akuta ta era chocolate oh papa siko tango yoko bimoke na utolo baba ndako wana baseka bino sola la mwasina yebisa ke ndengo vandelelaka na sepelaka te ndengo zalelaka na sepelaka te biso pe ba mama to changer pe vandaka pe propre na ndako zalaka pe bien na ndako mutu pa yeko talo brisque makoti pe boye habiter au fur et à la propre yo mutu yo talo brisque na ndako boye mutu aganja ta kopo na ozo komela mai siko tomba okendo tongo kuna libanda o batongi o libanda mama to bongisa ba couple totika songi totika kotonga na papa tika kotonga mama libanda mama tika kotonga papa libanda et pas bandeko na yo et pas ba camarade na yo. Que le Seigneur vous bénisse. Bisous. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.